acteur il y a président ngai ala sans carte d'artiste oh ya musala obe mukanda group eza stati eza mukanda group eza a président nai ane président group na ye yangola mbimba te amuga ba menace akimi aye so sangaye abi bilibili nalina tiglo charge ayo bien président abi nani ba mangenga aboy pardon mboma nga so boma ya mo ekufena ba projet 2024 na wolo ba on TVT ba fiti ba zamatro ba tournage kaka otimbeli so ya lo ba on boye abeti contour OK. Oui, bonsoir, bonjour, bonsoir. Cela dépendra de l'ère laquelle que vous aurez l'occasion de suivre cet élément, cette émission. Awa Bisso, le mission le plus suivi de l'Afrique. Awa Bisso, na fauteuil vert au netozabwe et ça Bisso toujours bien. Merci na bande réunion sur ba komelenga bokota ki bien. Nzamba sal Bisso ngolu. Alors nenge tozo démarrer actualité à 2024. Tozana en koto mpanzi ya ba comédien pour mikolo yo pena ba comédien bazana makambu quoi. Tozana artiste bidi bidi na plateau oyo. To mekempe ko panzana no mo anteke ndenge ni ane oyo kotambola avec l'artiste comédien bidi bidi. Merci na ba partenaire na nganyonso. Merci na Aigle Roby Visor balobi promotion compra et gagnant. On va expliquer na ba détail nyonso. Déjà à partir ya ba jour oyo eza na koya nen mulukola mo mesana ko pesa bino ba quelques annonces ndenge makambo tambola donc na signaler bino à bientôt sera aussi l'anniversaire de Cédric Makana l'ambassadeur de la joie mwana ana Kompoadio. 17 on va fêter ça ensemble déjà à partir déjà le 18 roya tochama kele les poto fêter anniversaire ya Cédric Makana. Merci na Stella Swadi, merci Pelisu Subongo na Dona Miclair na couloir wana ya Makana Dona Miclair moto moko bien wana pena associé na ngai pa kataki ba yuma bato nyonso batonga bato na neo pena to saka mamunyo so na secret bo sutuara ese salami stratégie ya 2024 yango wana. So Saliango, c'est-à-dire Tosa Obika. Pour ça va bien. Merci Arnaud Pakekebe. Toujours dans staff nation Maracana. Merci na DJ Jazz. Merci Pelisusu. Na non le moto Maracana. Merci na Tony Ngingi Tony de Paris. Merci à vous. Merci Bongo na mère Nabiso ya bien. Oh ça na mamba bien Gigiston la Dona en direct à Belgique. Dona Gigiston, merci à Charlie Luboya, merci bongo na Iris Bubanga, Iris Obama, hein, bandero nyonso ya Brésil, na bandara bongo na maître 113 Ngomba Gogo Taturu, Loi Nda, balobi Golia et soyira na chate, na tite. Ça dit que Baralmon ses alliés, j'entends les alliés. Maître 113, merci Nazar reconnaissant na DJ Ker 12, merci na mamba bien bozo sala. Sala rande to sola ki DJ Ker 12 pour sala bien. Pour Miss Gelaza molobeli mboka, azo sala mamba bien pour na mboka. Tony Mopati Toyoyo, toujours Brésil, Tony Mopati Toyoyo. Merci dozo commenter, dozo partager ba éléments sur Miss Gel télévision, on a Glody Bokanga mokuse atalo. Ah, wana yanga ya parler quoi. Tant nozo boka batandaku. Faut vous comprendre et puis vous en avez patience sur Yoka Bango. Merci na boss Bionique Ibanda ya Zeferino Loja Ibanda Zeferino Loja. Merci na boss Bionique Ibanda très très fort na Loja na biso boke ndo soma babilo na bino nyonso ya ba parler na Loja Zeferino Ibanda na palanka wana avo sozo comme okende populaire avo comme na avenue Sinatra au mona mamoro Zeferino Ibanda. Et si kapi okutana directeur Bionique Ibanda mdosa la pe mamba bien na mboka boss modogo visor aza toujours connecté aux autres la biso fils et qui a la député fils et qui a la nazara papa bidi bidi to panzana mo nteke moke boitard di kulutu na boitard ici ah boni santé go bon santé en tout cas eza na bien ngolo nzambe okotaki na ope bien na libota nyonso quoi okotaki bien na libota mobima. En tout cas kitoko papa bidi bidi oyebi ke tobengisa kona awa biso det na début ko to bana biso anemba mona yo pesa la pe bat nyonso balingaka yo pe balingaka théâtre congolais. Boni d'abord musala to va bien eza to za moins repos. OK. Lundi le 15 to bandaria ba tournage. Bon le 15 to banda to démarrer. La production peut calater zoya pour
boss nangai Philippe Sakaneno. Ok. Direct à Belgique. Na Chibi Louengo Lubule Zanga Soka. Avec donc va soutenir. Va producteur. Na maman Brigitte Tangi. Ok. Yazoya. Amutunanga Jansi Pembele na kati États-Unis. Jansi Pembele. Nani Yazoya pe na janvier na fin janvier. Ok. Maître Emantambo Yazoya. Bien na luto sayaki déjà na nini disque babenga nini carte mémoire ya caméra. Ok. Ya ba 200 soki 200 giga bobenga soki de lo danger. Ok. Ya makasi. Donc on a côté kana ba image. Donc na benga sikoyo mtunangai Rogero Nyezi akata almana tinda ngai pile. Boye pa ila ya carte. Ok. Ya lo kami balé. Donc na calé na mito na ba carte. C'est très grave. Renforcer wa pile pour na banda musamba mo. Papa Franck Boukassa pe alinga mingi. Papa Franck Boukassa fondation Ismaël Franck Boukassa. Bon séjour na Kinshasa. Papa Franck Boukassa. Na honoré Mwanza passeport rouge. Ça quand on le bagui na zela. Hassan Abdallah, Hassan Abdallah, le gladiateur en direct à Lubumbashi. Vraiment on a apprécié peu bambote sigozwamio. Na pesi pe bongo boabote nanga pesu c'est pas ya j'adore Mercedes Iboula. Mon ami boss Kamba Lobo Kamba Lobo vraiment merci na ba geste zo sala les sala toujours bien pour soutenir un artiste pour marambo kenda rapé kitoko. Alors papa Bidi on aimerait un peu savoir par rapport à la génération na ninyo bani musala na tango nyonso bandi musala par rapport à génération bandeko yo bandana bango pena boulot o bagolo bakoza génération mo na bango na musala bamsusu bazana na ngola à part yo bazana bango ndeti banani bamuindo. Ok. Bamugondo azali oh tuanda samba wa nzinzi o bando sala ba nzinzi te à part non ça nzinzi mais o boza planète moi génération mo quoi baezuka. Ok baezuka internet baelanda. Ok. Zali maintenant siko balo na Ntseka papa Ntseka ateka maneti na Kikolo. Ok. Ye pena to bazaba bango bazaba comédien njili tinga na kotaka les amis du théâtre. Ça ba film moko pena pas major bisali. Ok. Maintenant ce que par rapport on dit baloba Nzonzing et Beba Nzonzing et Kufa à l'époque bete selon l'histoire Nzonzing on doit fonctionner ndeni on doit foutre bato par rapport on doit foutre cacher na bizaki par rapport à ba tableau cacher na bizaki mutomto ya peut ça cacher na ye ba pesier c'était comment à l'époque? Bon à l'époque ezaka musala na onenge za na poids na yo. Ok. On peut s'y cacher non pas producteur. Ils ont quand même beaucoup tourné film en besoin 20 personnes. De besoin bon on est monté. Ok. M'ta 200 ans, m'ta 150 ans, m'ta 300 ans, m'ta 100 ans, m'ta 50 ans, m'ta il y a $20 peu ça. Donc n'engue zo senga ok. Et puis cacher solo na producteur mutuno boya nzema yebi onte. Donc yo comme na sekeno. Les interdits Robert trapper mutute. Mutabe so pas mutate. Donc c'est nega bosona producteur pour mutema beko tate. Voilà. Sikoyo comme na era ba YouTube atana ba CD ndenge moko. Et comme sera ba YouTube et comme yeba sikoke. Oya ozwa 2000, oya ozwa 3000, pas ma mutema beko timakashi ya mwa. Voilà. Ina biso mtanda ba kasha mninga zate. Ok. Donc il va fonctionner dans on a ndenge mo boke muto yeba kasha mninga zate. Asolo na mutu bo salina no briefing. A briefing d'une sili, bon to sisi briefing akena bureau na yabe nga mutu moko mo. Ok. Koti solo li pli na yo obimi akomi. Okoti solo pli so polinga avance a peso avance. So bitenga na zo so na sisi kaka. Obimi na okay ikande ngwa. Ok. Abondance na no pe un mois avant. Avant bo banda musala aussi na on peut cacher. Avant. Ba msunde ala so pas jouer avant akima ya nesu. Oh là 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 là. Parce qu'on a ya ninga kala caché dans les arabes combien? Bon, les autres qui paient, ça dépend producteur. Voilà.
Et là, je suspect, ça, ok, tourner film place moi, oui. Pour le terrain, il est là, au Macas. Ok. Après, ça fait M. 200. Mais vous avez M. 15 tableaux. 215 tableaux. Ok, place, nous au tourner 3 tableaux. Après, ça fait $300. Okay. Ça dépend de vos zones na producteur na ok. Tableau, nous pour ça, nous tableau, $500. Donc, ça y est, à n'engue pour solo. Présence sur le monani au pian autant. Donc, on a un sentiment, après ça, $500, $300. Et puis, au tourner, on a un alinga, au pian non net va 200, au pian on va tabler belé. Ok. On a bien à boire bateau, on a récupéré, va retourner en haut. Les gens vont footing. Oh, footing, ok. Va retourner un peu au camp à $1000, $100, on monte à moins avantage. Donc, on filme bimi, voilà dans le mot. Ouais, bah, on va banga bien avant moi. Pour nini, asa suli banga na film mususu. Et ça mémoire. Maintenant, si vous par rapport il y a époque Nabino na lelo. Tant on t'a la théâtre na Kisasa. Au moment que bon avancer, soit ba baby simo makambe belé par rapport à n'imi vendeur au salé là. Bah, exactement différent. Il y a quand des mots à musique. Ok. Banzemba kale banda tikala. Pas lelo za ba discutable. Ya banzembo isaginique. Ok. Oyembira etikali. Kala zoka banzemba mbilabel. Chango na fête. Mutno so fatele. Ouais. Zo banzemba lombo makiadi be madilu chango na fête. Mutno so fatele. Mo chanze mususu ya fere. Obe fali. Atala ba ote chagilelo. Mais on va tindana ya kala udem sui mutanga tina mona bota mteme. Ale la ngo. Voilà. Na bazai ko zaka ne ngwa. Ok. Ata banzemba nzambe pe. Banzemba kala. Na lelo ya différent. Tu comprends? Wa kala pe so chonga tane bembo sentiment ke ba ko mo le. Na lelo bo chonga ba ba kipe avant. Non. Ok. Ya ka ne mo. Banzemba kala banda tikala. Mais na baleke bazoya quand même baba kisi moi brique moko soit ba longo. Na c'est pas bon ka bo boy musana mse kufa. Voilà. Msale continuer ba lui relève na biso. Loka pena to kufiri zali ponga na sana. OK. Ba boy musale kufa ba continuer. Mais biso ne to sala to zana na posa ya mbongo na nteme. To anasa on pena mbongo na nte. O sala public sepela. Et c'est pas malobe du mamunoko. Mais alelo comment mama bo abimsane maloba libanga et abimsane loba we ko se pesa. Voilà. Na ba bêtise bon. Ça bien te. Faut ba parole no golo. OK. Maintenant sikoyo ndenge théâtre ngozo voler la Kisasa lelo comme na nenga ba deka et puis ba améliorer façon de travailler. Ba ta tonalité bazo bozo susu ba na chance sous mingi te akota na ba pièce oyo ba osala sikoyo na kin. Bata tonalité mingi bazana ba yena ba gagi. Ceux qui se retrouvent dans Kisasa est-ce que vous avez sous opportunité à participer dans un film à belle vite assis là. Nandimité. Fona sala pour ani. Eza pona bongo teza ndakuneza ngata tanda kuneza ngako. Tuba na posa koko bazwanga. Tuba na posa papa bazwanga. OK. Pona nini? Na sala bien. Bamisu sozo mona na film belve sali film atalea osona benga za minene osona benga ya ka baretar bangome bacheka mudabo mpani fota bangu mutu o basa samsalati. OK. Mamna zala kuna na hivi bamsusu baya ka retar bamsusu bamudaba minene awaya bandiko juger bino atiko ka sa melobe abengo suta. OK. Soki film na estala mate yimta oyeba agome zaranema asukwa zaka play nazo mutnoso ondie master mutnoso ndie to ay promotion moko no nazande ngwa mukolo leki na kena bonde mo. OK. Na bima Kisasa tina bwe Sami Club na comédien moko bi artiste moko. Mais ino bima na obima kini Sami Club mais to soki mo ba rimer mo ba série tango nani Chico Pulula Tigara biso. Il paraîtrait il y a des gens qui ont interprété que Zara Poison et en plus de la Poison, vous étiez ensemble, vous avez canaillé, na ba vie de loin, on sait pas, est-ce que peut-être tricage ko uta na ngambo ya bidi bidi. Bon pour le kufanga zana loin.
Avant yo ya Luanda, vous en voyage moi ensemble était avec Napulu na Brazzaville. Oui, tu en as pas épais là. Naliaka poison na ngombe na voyage. On a pas bouilli. Yo mtoliaka poison, to zai pulu mtoliaka poison. Ngai, pulu te. Ok. Alia poison te. Na alia poison. Alia poison. Na kima kutu. Na spectacle to anda ke ponte na zonga na koka. Ngomba ngo ekutaka wapi? Balamba ngo. Potolia. To saka nde decision bongo mowe. Na ebite batikanga place wana. Na decision bongo bosala na nani? Na pululu, pauvre pululu. To saka nde decision bongo. Apesi maneli ya ngombe na santika na le poison. Ko to yo swanda mutu. Bali ole poison senge na asali. Do yo ti oya Luanda bonde uza susukure bandole kasubie tina pulu. Ngai nazaka osalinga mabe na ebika ne na ozana yo. Okay. Na bwa kiote. Après wana vient nga kongwati. Abi na luka ba comédien to ya Luanda. Okay. Kwa nga beng saka nga monga ba nga mo esa bi tena osani. O beng sana batu abi saba luka batu boya. Na benga na batu na jupe pulu na chena kati. O pulu nga mna kote na nzonzi. Na mo make ba polite ba benga ga esute akatani. Ana kote na kopa ngola nga se petio ya penalty. Okay. Akota na nga ya aya pa ngola zo ba mbongo me tema lengaki ba boom to. Voilà. Bimane penelo te. Même ya koyeba ke oliaka ngombe mo bozaka na désert. Na yeba na. O suspecter a petit mais obengi ekali sous ngola na production no. Bone to yaki na komeka mayele na ebike na titu ebo na to na traite. Na yeba na ngaza bongo. Mais ekomela pe na matoi ke na baliwa na ye yo pozaka ba soupçonnaka pe ke bidibidi kozala pe. Ezane karamula ina nemo bimbali kolona ngai so deza isimba ke yo mozaka munganga di ko betelo mo boyeli ya mutu malema ate azana kimbangiste azongisa mutu mabena mabete osona na kaligla mabewana na ngai ane na Luanda te. Okay. Ngaza bongo yango balobaka mingi de Christ Bango lokola to swani na libongo moyeto matamasuwa moko ezate. Wana pena na osana bino samla te année 2024 totambola na bino ndenge pena na okeye na bino bongo lokola toswanaki na libongo tokomata masuwa moko te. Wana malobelo ba bakulutu moto abatami aleki na mayele botalaka mingi ngai botala makambo ezoleka na nsima na ngai te. Alors papa bidibidi quand tozongi sikoyo na ndenge ya ngola na biso awa ndenge oyo ozomonela théâtre ya ba diaspora, est-ce que ça va ou ça ne va pas? Ba misusu eke na obia ba misusu mbutu kaka na ba ozo kende ba bien wana ozo tala bandeti banano ezo kende bien et na ta neti petit na nga je t'aime kaninda je t'aime kaninda bo ya zune msala on se ya moi batu pe ba yoga na bango ye ma TV akenda pe osisi na rep na bango na mone ke no ma bien. OK. Donc bon barepa musu lokana kenda nga mote etuta na air mona ngai mana ebeza. OK, moni ya kisasa nde tozaka na biso na président Masumu de Brende ya ANTPC ya fondation wana oyo esangisaka ba comédien presque nyonso na ngola anango tozaka ne loka président Baptiste comédien. Bon azate anangola président azate pona nini esimba te baza bateti nano mutu nyonso eza ye. OK. Eza nga utana Congo ngai okay za bonte. OK. Okay na Congo siko tema biso to bandela musana Congo baponi mutu moko atamusa bino asiko Angola eza lokola ocha mutu boye ya ngamvuka ngai alekana pesa nani ngamvuka ngai utapa president boye donc moi oko dirige batezate ezate. OK. Esimba te mettons mumira esa auto kufa awa tebi ke délégation bimeki sasa moto ba abimaki taki représentant c'est-à-dire président Baptiste comédien zaki Maréchal Mobutu na ngachaki loba yimu ndakenda loba bongo yimu ndakenda loba bongo biso président songa za acteur ya za président na ngai Alexandre carte d'artiste oyo ya musala obe mukanda group eza statue eza mukanda group eza
a président na ane président ya groupe na ye yangola mbimbate oh yaba comédien nyoso yangola wa président zate mais tango yaba ndeko tanga lobaki aleke na émission lobi avant kuta koleka na émission te déjà na ndenge Angola awa debi ke bon so babi ote président batirisa comédien yem tazayi représentant ya président batirisa comédien nyoso na réunion place ni ati bon ça organisation mama matanga nani se banani abeng se banana a présider réunion matanga kiyem ta provoquer réunion ya oyo tozali na Fatou Boa Vida abi batu nyonso to ya boye réunion na Fatou Boa Vida poto solo mama matanga ya ozo bimine organisateur matanga mais président badatia tete na lo bana vérité je muno nanga ko yango bila makam ana rankina yete président mobutu pa za sali OK ya groupe na yonga pe na président ya groupe na ngai na konta Luanda en tout cas na bona ngai na ana Luanda banana yana na mwa société ya tete ngona biso mboko ta makasi na mona société ya tete ana Luanda mutameka osangisa biso eza Carlos amuga ba menace akimi aye so sangai abi bilibili nalina tiglo charge ayo bien présent abi nani ba mangenga aboy pardon mboma on va se boma ya mo ekufena OK à part ko boma association mais yemo pas tigi ne makamba tiate na Angola pour ba manquer mama bati ya dignité na oui c'est vrai président Carlos Massa mona peso bote na mama pas blocking ba msu ba mo fartar nga o nga za responsable ouais charge msunga amenaka bani on za théâtre ba ko gonte ah oui hein ko na monega tigi ba onwa est-ce que à part yo moko bidi bindo za Angola awa s'il faut parler ya ba collègue na yo baza ba icône pe lokola yo na nde totikali en Angola par ba o ba bimi icône et rosa nan ya liboso na vete kinga wana déjà ancien être ouais wana da père na ngate koko po mutabimisa ngai mangwa ula ela aza mwana nao ya takinga OK takinga mdalakisa ba théâtre sikongana bango bakota na bangadiere sikongana bimi pa ya mangwa OK na mwana vete kinga comprendre ozi ba mogondo moindo ko bango pe ba ya makabati ba yi bango quoi voilà OK très bien on est dans sans polémique président ce qui ndé ba nzonzinga zo banana on a pour producteur na ba partenaire bazoya ce qui obosa la casting na yo côté ya bana mibal pour choisir 5 acteurs et qui vont participer na film na on peut ba pesa les meilleurs pour na nani et wana soki na sali na bando sa casting ne pas na yeba siko mwana yeba te moi c'est pela mi na moi et jouer li ba nan moi 5 acteurs va jouer bien ba mibal bazan ba ngibele OK et petit na ngayo titre sacré OK allons la blo moi ça va bien et ce qu'après moi je vois bien blo na ça ga défendre na nani bazanga ebele kondo lindala j'étais un peu dans rôle yo chai OK non pour à médecin dans mon salon vraiment OK merci artiste Bidi et sali biso plaisir ya ko zano na plateau oyo alors ba projet za nini na 2024 poto ke na biso déjà na suka ya émission na biso ba projet 2024 na rolo ba on a TVT ba fiti ba za montro ba tournage kaka otimbeli so ya lo ba on boye a petit contour OK akomi kuna na système a mikolo yo Angola danger za en tout cas plaisir et sali biso bien ozano na plateau o ya awa biso bato balingaka yo ba sepeli makasi merci pour à chaque fois soto bengi yo o ya kapena ko répondre à l'invitation alors ndenge to chité boye bato balingaka yo bazoma ba mbote sala bango bien quoi bon on appelle mana an international TV mbote je nanga ndongala si mbala mama Zizi mbota to pa uzali trop Dubai Afrique du Sud Luanda sulpe donc l'hôtel ezali de Tinongedi bala Zizel
dans l'hôtel. Je veux dire, Mbotatro, na Poro Kofi, un des grands frères à Babi. Le Véline Manuel, Nakata Italie, Nabosani, Miguel, Nenga, pièce contre pièce. Na peso Mbotatro, Nabosani te, dadi nani, Jansi Pembe, Nakata États-Unis, Mbotatro, en tout cas, Yangwana, mon cœur, Mabiala, Victoria Banlot d'Or, Honoré Mwanza, Passeport Rouge, Moutunangaï, Joli Diapason, Kungwati Sébastien, na Pusombo Tatro, Mette Tirmo, Komanda Kabila, de Konanga Bissalou Nagata Suisse, Mbotatro, Bozanango, Avo John Binga, Pochankolo, et Tobogarate, Soba Binga, Mbotatro, Namoni, Ova Zute, Tokomona, Tokoyoga, Nasimara, Benz, Mbotatro. Merci à Maître Bolo Zipochi à Luanda, en direct toujours congolaise, Maître Bolo Zipochi à Luanda, Talagibiso, mon vieux Fijo Visor. Un grand merci à vous. Merci Kouloutou. Ça l'a bien, Fijo Visor. Merci la bosse Modogo. Merci aussi à Maman Ginette Mabolia, Maman Ginette Mabiola. Merci à vous. Moté Maya Salvador Maya Single, les lions de la tribu de Yolo. Un grand merci à vous les boss. Merci aussi à Carole Moyo, Mamana Paolo. Merci aussi à Gracia Ngoy, la brésilienne. Maître Gazou. Bambote Nangaï comme Layo, le grand Gérard Bouya chez Salvador et aussi à Chege, Nana Maka, et pourquoi ne pas aussi penser à Salon Régine, la chocolate, toujours Brésil, Namoni Bongo, Prudent, Mwanza, l'ambassadeur. Alors, tout ce cas-là, toujours connecté, branché, à Wapena, n'aura été binoté. Bon.